Merci toujours continuer kaka. Président Tomoni deuxième tour autokisango na ba aïe na ba aïe ba mona na image ni ngusala. Oh oui, na tie aïe directement parce que kotoka na ye ndenge totie awa eza pona mafuta siko ebima tolongoli ba plume liboso siko mafuta na ye il faut ebima au moins totiaki mungu na mai siko ezali remplacement changement de fréquence mafuta azobima mungu azokota na kati ya musuni donc changement oyo ezosala siko yango wana liboso ezaki mai etokisa elembisa poso mpona kolongola plume mais sikoyo ekomi changement ya mungu akota po mungu amuta kotia kuya bien na musuni komoni mungu oyo ya kolia ya kotuba na pembeni wana azana pima na ye ya poussière mais ya ye moko po tamu mosusu moto mosusu akotia alingi mungu wana eswa mwa makasi nde azwi accompagnement libanda alandisi mais sikoyo oyo ezosenga mpenake eza emivandeli na kati mpona kobakisa te c'est bien calculé déjà emivandeli na kati mais koyeba kaka mesure nini oyo tie mpona mungu edéborde mingi te soki edéborde mingi susu ekomi mabe bato badiaka mungu te bazali donc mais ai azala wana mpona gu na ye mai kotoka wana directement ye mpe azokota na mungu d'office bazala elongo mpona l'union fait la force ozomona eza lokola mboka na biso fo bato nyonso bazala ensemble na kati ya nini oyo basali wana soki nini projet ya Soti Mouton union sacrée voilà union sacrée ya président de la république mpona kotombola mboka faut bato nyonso bazala na likanisi moko do ntango yo moko ozwa na faux boule oyebi ke wa moto ya faux boule epuis bato baotala lizo ya moto ya faux boule do ntango ozwa micro oyebi ke ozwaka na faux boule okobimisa biloko nini yango moneka biloko échange okomoloba makambo ya bien donc l'union fait la force donc tala oyebi okosala no fois sala no fois oza yo moko mais soko oye place bato baza 80 ya bien yo ye na kifoferi na yo okoma moto malamu sanko oyeba dominer facilement parce que baliki ebele te baza bolamu bali basala bolamu mais yo na faux esprit déjà kola oye lelo olongo te na fati ana fati te mais yo si 80 personnes yo boza 3 fati donc tala biloko mosusu ezalaki fati aloba te eza komi ya loi kaka mobeko elobi nini bolandela ye na nsima baloi elandi leo bakuna kuna okepema isili donc maseki susu te. Ok papa tozonga mokesima explication eza claire ngaske na to bato bacomprendre mpena bien babone na biso bacomprendre na biso bien place oyo esali ke imagine ezosalamake no mafuta alungwa na dendo totika na misuni esalami mpo totokisi yango deux fois to ndenge nini oui kasi ntango totokisi liboso eyaki mpona poso alemba antata poso alungwe alembi mpe plume atiki trou mabete kasi trou wana azo facilité sikoyo na mungwa na ai pindon bazokota mafuta azobima mbala moko bazokota lokola makila ndenge ekotaka na misise changement de fréquence donc kasi omona te so moto azobela mwana mai esili neti baoyo asilaka mai pamapamba ndenge bazongisaka mai ona tieli poko boye te kasi koyo ezokota koremplace vide te yango bavide wana oyo plume atikaki donc mafuta ekolandaka na même trou wana ekobimelaka wana ale mungwa mpe na ai bakote changement de fréquence. Ok, donc dendo na suku na onde ezalaka wana na kati ba plume ba trou wana nde bomba ka isu mafuta o il y a mafuta lisusu yango mon temps totokisaki ye totokisaki tolongoli plume facile kasa na posote mona akoti na poso a toboli pena musuni donc moto wana ndenge chauffer plume alongo na bopete siko nde mafuta pa kolanda kobima na ye nde remplacement ko salama wana facile moza bon dendo po mbwa pe alaka ndenge wana mais mbwa eloko elemba mingi eza mbanga na ye mbwa yo nano lia mbwa te oti na sekinga moloki somo tika papa tala tibelabela mbwa soko tumbi mbanga na ye wana akosepela nango vanda soko meki moke tika ozaba surprise donne na jomso na olamba pena mutu ya mbwa na mutu ya mbwa penda omona nde nazoyitango na sali yango penda awa mutu to kolembola echansenga longi po réputation longi kenda mabe kombwa na mbwa te mbwa soka mutu aza pona sécurité mais c'est un musonyo aussi
yo zo zonde cheval tomati la kango cheval azo ça va course azo gagner permis ah cheval mais aza musuni to dia kango mais ça ba musuni musu eza zamba o balia mususu evanda kana bato ezaka déjà kolia ngo komaka déjà ni yango bangisa biso ndeka bana na bato to dia kango po nini ndeka bana na biso to dia ke po nini bon tela oyebi pigeon to dia pigeon même ibu to kolia ibu maza musuni bakombo musunde kenda sango mabe ibu wana ekenda sango mabe na ndinga ndoki mais ça ngani muto chena tomate oui bana teke ndoki kwange koleka propre vanda teza idée kaka so ngani idée siko soda ya piko moninga papa meza nini moninga za mwana yuza papa osomona ngaba ni kotala depuis na TV tinende to sana le mission boy eza bakombo mususu etikala biso cicatrice na bomona pona donc nazalaki soki na moni ibu na bani mbolo belo sambela soko la moni mbwa ndenge soka bato kota ponga taki donc ezo pesa nga pasi siko na mona komi susu ya manja soka na méchant ezaka ndenge badia ka ye donc komi akasa mutu to za muluba mutu bato balandi baluba ba mudame donc mbwa soki pe sute ya mbwa pa komi méchant mais so moni mutu to très méchant amoni si so moni mbeli leka pembe na mbwa simba ka mbelo leka ozo problème po ebike mbeli wana ndi yango ba kosaila ye mbwa za méchant biso ni to tie ya comme méchant parce que tozo dame ba mona baninga ndi bazo bunga na terrain mbwa ko bunga mbwa neti so moni bato ba bukola mbwa mbwa wana so moni kaka ba bona na monete si ali makikala bo s'abonner na biso elenge bo ezaka kawa pendant que papa zola maman bien c'est ça la kaka s'abonner na Congo Winner TV to betelongo c'était pour ba abonner na biso ne bo s'abonner na mo ba commentaire et ça la moi bien mais papa mais elambeli ya mbwana bon eza penda si to ko betango te mais to profiter pour apprendre to zela bloc ezobela elambeli ya mbwana il dépendra pe na bekolo na habité et toi qui peux soutenir mia c'est côté partout mia côté partout kala baluba bazako dame pondu baluba bazako dame pondu na pondu bon ba Congo baki na fumbwa bakanga kifumbwa baluba bakanga masango kotoyo fufa manyoko symbiose wana boni bolali bien mais ba mona muluba zaka kanzoto kolongoli makasika na tongo ça va courage na pourquoi mais ya lemba katende nini omona bamso ba kolo fumbwa omona avanditi 17h bakesala wenze balie bakomna courage na butu mais na moi bale mais wana mkolo mbwa zaka courage yo damaka nini non mais ce fois masango akasi to mekango to mutu mso meki on peut isimbi donc momoni mutu akuta na masango to masango zo bisa sute wapi muluba wapi na non pondu mai mais eza pe goe bodong sino na dikabu na pembeni pondu wana za kwa accompagner donc mutu to akuta na pondu ye pa le binga na tika muluba na tika pe ce matin ala sanga pe fumbo ameki mwamba ça fait bien tout le monde mbaba to sangani c'est amour mutu na mutu donc akomolia ya muninga ezoki pe susute so tali bien pembeni ba décembre banyao badimna na mkili banyao badimna na mkili banyao parce que bazolia mana désordre bon tant mais ba tonga tanto dia ba cabri ezakani ezabanyo kasi yango na kondo kote mais ubangisa bajike bele wa uta poto ba yaka lia ka badendo balia na bangisa bango nini basiba lia bilia lia na yo kulia nyonso bozi ko nini bo bangilo ko nini pona zona grand pote mera za ba niveau banda kuna maga fina mama konzi double passer par la poto rouge noir baksa gali sous 20 ans moi ça mon konzi moi ça mondele mbongo pesi mbongo yo ko kasia na kinane rapide bo mera na musique ya ka pena poto zo azo abike to va na quelque part to lemo ba misunu ese gali yango déjà kala si bolia bole ai pa yoga gu eska sanza asanza te na grand frère ngai Didier Mutombo wana grand prêtre ngai vraiment grand prêtre kolo Canada na sebla na etro mais aoya wa dimanche koya so na zimboite est-ce que niao na uzoye niao yoko mona na yao dogo azo bangala na ata mwana so weza mutu musuta ka le loko ki komo lola sime koma maka mususu te asanza te muto tikai alia alembuli ameli soupe ayoki bien et sili kasi oye toke na biso après 3 jours tous les souboro na ko tous les sousou boye 2 fois 3 fois
nzoto bien mais yo bombelaka elongi na ye bomaka elongi kaka ye alia kaka musuni yao ka bien sima na tomate pilipili tia oyo seme boro toliaka wana kasi ye yo azoleka yo wapi ye yo azoleka yo et puis ndenge azoganga wana azogangela ngai ayebiki na okanga ye remoko esili merci beaucoup ezalaki ambiance na kati ya yo moni kaka papa azolamba obeta biso na masolo donc ça va déjà namoni awa nani biloko na biso eprogresse na kotoka vraiment etoki mpena ntima esili moni ma ezosila déjà okalingama mpena ye moko donc okomona kaka aosala miracle awo mpona misa mafuta tous les mafuta baozala libanda voilà tomoni président afungoli biloko na biso etoki tie kauki mafuta yango ekoma okalingama lisusu bakisi mafuta te batie mafuta te nde na bai ke awamisa mafuta na ye ye moko ye nde to okalingila ye donc c'est ce qu'on fait maintenant que il faut na balola yango mpo abimisa mpenza tout oyo eza na kati voilà mon ntango aziki déjà boye c'est que mpenza en tout cas mafuta mpenza abimi alors donc mpo na balola ye mpo na pia so angle mosusu komisa toujours mafuta toza besoin mposala mafuta na ye abima mafuta fo adimine wana nde akolia ndenge ya musuni mais soki te kolia mafuta na mafuta alors kodame badi na mafuta mpenza donc epesa mpasi makasi surtout bato bazalaka na problème ya estomac donc il faut vraiment ebima alors na étape tokomi awa na otia so mwa mai moke mpona etokisa encore lisusu mafuta ya na kati ebima encore c'est ce que je fais encore maintenant mais namoni azwi nde mpena bepice ebele te azwi nde kaka litungulu azwi na ye kaka ai azwi na ye kaka ai azwi nde kaka mungwa dendo azalaka compliqué te dendo azalaka compliqué te ya oluka okebaka mpe mpo ele moko mai na mafuta esaka twa tata na liso mpe otikali mpe kote moko liso efwidi sikoyo okufutisa nani liso esali fwidi esili okobeta nzongo kisambete olokosala donc faut faire attention ntango ozolamba toujours faut kokeba surtout okoki kolambela ye na réchaud oyo ou bien okoki kolambela mpe na réchaud courant comme okoki kolambela mpe na mbabula ata koni mpo kolamba kaka mais toujours faire attention ntango ozolambela na eloko nini surtout niti makala oyo esilikaka wana boni boye makala obelobelaka mingi surtout makala nyongo sozongo na nyongo yango beta bine mingi ta nyongo opite opinga te ta alikuwa babilo wande wana dikana pe moto ko vanda wana zolo on comprend makala nyongo donc faut faire attention tant aux lamba toujours aux keba ki accident pe ezalaka partout où tous accident et coquille normalement tu peux absolument la maîtrise pendant tant aux lamba faut en contrôle de tout ba mususu akoyi ko lamba boye ozolamba na se ya nzete ils appellent risque parce que muselekete otobenga jeko ya pembe ya sala kaka masuba neto kaka aninga ekwe na seta mona ko sacré il faut quoi il a toujours mutu ou ekwe na nzungu to place botier damage c'est pourquoi il faut faire attention parce que muselekete ona sokini tazu chaleur akwe na nzungu bozolamba boleye yeba que tout le monde cadavéré. Alors, même si quoi à ça la kakaneto masuba na e koya na nzungu. Tala ka baiko ipsoke. Yaki amusireke te koyi musole déjà. Moi elonge beba kama muke. Za sango ya mawa. Yango na do faut toujours tant ozolamba faites attention olamba na sanzetete. Surtout bilo lokwa na boye ozolamba boye ofongo na nzungu tiki polele. Ya bezana batu so ba est-ce que c'est un zokato maloba s'il vous plaît président na quoi des victimes na likambo lobi na perda déjà bande ko to fana ba on quartier moko voilà yaza ko lamba na mulili na lisola jeko yaza lamba mulili ya rivaki que azobalola biloko azoyebate car ndenge lobi nzungu za polole joke ko na biloko et puis balambi a servi mwana balali ndeka balala pongia libela. Voilà, c'est ça, on a vu que tant aux lamba, il faut se contrôler. Quand lamba mingi na santé c'est très dangereux.
ou bien ozolamba na se ya plafond yo yebi ke jeko bazaka wana yo yebi. Donc il faut que l'amba toujours mingi soit une chose na libanda ou la place à polele. On a moi sécurité ezali que olamba biloko ezana mususu ko lamba akema solo na coin. Le bato bunda yake. Akozwa pe risque biloko eziki. Risque biloko ekoki kozika to. Azana contrôle ta kobosa na pe ki achaki mamungu abaksi lisusu. Donc ils ont un accident au yaka. Donc faut faire attention pour que accident et dans la tête dans l'air aux lamba. C'est pourquoi quand on sort l'émission to solo le monde que à chaque fois to solo na fongoli na tali et comme na niveau na ça les allez quand cause la sécurité na biloko oyo musa to biloko oza kolamba. Merci beaucoup pour la maîtrise de ce service ya kolamba. Nga pe nazo profiter mba moko izo kota hein double Rolex bala umanga na poto mobala pembe suka na ndeko. Double Rolex ozo wa kufa. Double Rolex akufate te azali papa. Ngane bo Rolex ndo pembe me wa bo ya kufa kala. Akufa meteti kaka meteti kaka bo nebite so ezaye. Aho ya pe abaki ya otika te oyo otala lubu ya pe akomeka pa yoka po wana so ya akolia kaka akolia to akokenai te to guteka ya kumela ti mtu eza ndengwana ayibo sonne libanda kena ye parce que programme yo tala kaka. OK. Vraiment so ayi solisa ibetle ga masolo moko parti politique pour venir libanda akene kaka aomela te au programme c'est calculé. Vraiment merci beaucoup pour abonner na biso ambiance s'abonner na Congo Net TV ya boezala te tala kaka to lamba mo ambiance na papa na sana ngaba mission Mère Boss la Cléopâtre Sarah Kabunzi moi si aleki ngolo na mwendo chaque jour nazo kokangote zala connecté tozokende partie par partie. OK, en tout cas ndé toke une opération na biso, je crois que mafuta ebimi Monique mafuta ebimi vraiment on sent que moi kozika ekoti moke alors na awa comme na likambo ya kokitsa isiko pona azwa malili to sala opération déjà moni mafuta ebimi mafuta o ebimi eza mafuta na moko dendo musiko nyonso yo mafuta te loko teka yango mo ebimi belé soko meli mafuta yo na ebite mo na mafuta o ndenge ebimi. Donc l'opération c'est comme na suka maintenant parce que faut tout le moyen tout ça le siko ndenge sengeli pour tout cette opération. Opération je sais un birin marteau nini tout ça kata tout ça là tout les gars table quoi. Moi il quoi papa va payer mingité ndeto bandake ndeto sukila to ça va comme l'option. En tout cas merci beaucoup babonné biso comment qui na suka yo monde présent expliquer biso ni bandeti suka explication ça claire et puis ba plan de situation to ba insert il y a eloko moko et mon ami. Donc rien à dire, rien à commenter parce que ça émission ya kolamba. Donc c'est ça. Zala connecté, tout le monde est président à ça là décor naé sur table et puis tout le cas na kolia. Merci beaucoup. Za mamoto, moni ndenge za bosiko yo. Okopesa mopaya alia mbimba ye moko te. Mopaya faut pesa ndambo so ça réserve pour en cas de moni eko kosunga. C'est pourquoi dendo so za boye il faut que ça les partage. Mon so sali ezana moto makasi. Ezana moto makasi vraiment normal. Au monde na so maboko, il ne sait pas quelle kama propriété ezo renye makasi na moto azolamba. So moto azolamba, ozomona azolinga kosukola mingite eza mabe. Eza ko la moto alamuki alave pété, abimela ti bilamba ke boulot. Alors akutana bato ndenge na ndenge. C'est pourquoi na kolamba yosenga que à chaque fois so vandi moi moke on s'essuyer bon mais vandi avant aussi ma musuno bato baolia na boko nakanisi wana isa autorisé na cuisine nyonso akosimba na ma mboko voilà osunga ngate yope bato yoko simba te Molimbi si président ngana simbi mikoso na simba liso na yoka kana zika kaka entre ta yopo kolia moto ya makasiti na bososo kata ope boye daka pe pour tout ali comme na kodunda. Oui, yango na faut diminuer dos. Oui, et dans la bato soki asimbi kaka kaya. Et puis tout le matamo. Ah bon ça ni que to goûter. Tout le mogli. Et ça nga mako goûter. Ça nga ya ko kanela te, donc faut dire on mayele. C'est pourquoi ils ont senga. Voilà. Donc ko division boy. Et
Tant on a kata awa eza pona tant to kota na ndako to va na table ndako za décoration bien na sanyambele présente mise ka likambo ya ko kata kaka na diviser. Abonné si vous allez connecter bon mon na bien sûr ndenge papa na so kata magatu za moto pour comprendre vraiment pour ça souffrir. Vous êtes au tika ngona le ka ezotama malili. Elle comment pour to battre la papa makamuzana ne belé. C'est pas faut te pona kolia kama olia to wela ka photo wela tabato ko yebele na poko. OK. Na ya papa makati ya papa na poko. Papa ne so ba yeba moni boye ba kolingane photo gote. Wala ba ce programme à émission. Merci beaucoup maman Sarah Kabunzi mère boss la Cléopâtre Sarah Kabunzi moi c'est l'équipe. Ngolo na mwindu monika ka papa nenge azukata biloko na ye. Na ko sala prière. La Bible dit dans Colossiens 3:15, et soyez reconnaissants. Pour Nabino, je dirais merci. Merci na maman Nabiso Yamwindu. La Cléopâtre, Sarah Kabunzi, mère boss. Sarah Kabunzi, la Cléopâtre, moi si Aleki, Ngolo na Mwindu. Aleki Ngolo na Mwindu, ils ont bien parce que Ngolo a vendu à Oumel Nama, jamais à Telakate. Que mère a ngapé ko telate ya ngone belebe sipe postonaye musielu ko simba ka mo pasi musielu c'est les aliments ko tela ya ngona savoir ko telisa moye simba pe na ko telape ezapete mais c'est pe la peine beauté na problème eza au sepla nangunan tel que zali et le zana no important makasi yangwana vraiment je lui dis encore merci na ndenge bokansinga ndako ya mbaba ya ngone zoka mapamboli ndenge boye lelo bomeka loboko na ngai en tant qu'artiste comédien na la kisi moi loboko pe anka makati azate ngamoko na ko saila pe bana pe boye le to sambela nanu pona to démarrer siko na mesa na biso. Merci beaucoup. Seigneur, te dis encore merci pour cette opportunité que tu nous as accordée nzambe. Kolala kolamuka eza habitude te ndengo kotanti biso wa c'est une grâce Seigneur. Nous te disons merci. Nzambe merci yango to sala opération ya kulia nzambe ni to sala opération kulia pesa ope bazuité nzambe journée le kamalamu et donc on to sali pe eza pe muke Seigneur bakisa encore que tant trolia et vimba na kati ya mabumu na biso totonda Seigneur to yoka bien nzambe za muke mais yondo vimbi sangu na ndenga levir ndengo sala katango lesa 5000 personnes na batonda batika mususu ba mana bandako ce pétolia totonda bon nzambe Seigneur oya yote na bisiko ezala musika na biso que ton sang nous couvre mange base au contrôle na kombo Yesu Kristo amen amen. En tout cas papa merci beaucoup. Na éviter son albi ma prière ça clair et vous avez clair problème ezako dame ko tonda parce que soko dame otondite zo fiba msabe OK na kanda omoni te vous avez clair omoni tango zala ko ndima okolela pe bloqué belé mais tango ozonyonga osala moto na santé belisio pe OK sans appétant mususu tout est bimi mais oyo olie otondi oyoki pe bien et ça la pe bien obeti pe solo susu vraiment alors ndenge na baki bien que après kolia yango mutu ana ver moko so ya mai moko o ya mwa nini wana moko eza moko kaka eza dete eza ya kokanela te anniversaire ya nani awo ndeto yawo ko profiter te o anniversaire nanga yo ozana bule c'est pas anniversaire na mona o sangisa on anniversaire na yo dendo na anniversaire na ona ndenge nini no yo yake ozako leka te ozoleka me ovandi kaka so na ebite ovandi li nini bayiso ma parti politique kende kaka comme ono na pe na place ko diete na pe makaka bo pe mi profiter kaka et c'est profiter mais vers za moko kaka ya ko fiba o fibi so ba samsuso ba simai et tabe pesa moko kaka na sima nango et puis tozi fin na biso tout à fait normal parce que ça kaka tozo goûter to yeba ko goûter kaka to yeba biloko voilà oyo est-ce que repas au sel ça na kombo oyo eza pena na kombo pena te mais za bilei ya pressé bilei ya pressé ezali des fois tulia kama tamba pamba bolia soupe pamba bolia ngulu basali soupe parfois olia moi ile moi kauka pe parfois pour la graisse et dimnaka na nzoto de moi pressé mais mingi ça pour les célibataires ou bien vite fait pressé ezali to fungula wa to moni ezali
Et je crois que qui wana déjà. Donc après je crois que qui ama toi cousin na ye cousin wana nde wana safwana azana programme témé juste accompagnement ke kaka ya ika pona ko chauffer kaka dendo ndenge to kolekela ngo rapide omoni principal acteur principal yé déjà azali awa donc toujours là on ndenga propre na ndenga calme zakaka moke na shikwa ngazani di Miss Girl Miss Bush kaka pour les questions donc zali kama ko kanela te na ontolo babo tozana yemoko ozana sani na yo parce que okomeka nano yo zawa yo to bengi ba invité bazo ebele mais ba yeka mama nanga et puis attention na utiliser moko kaka ko lekisa dete po boule na bino déjà nazomona bozana boule ko bakisa dede ngamo kuna bandi nano moko nanga nazwi moi matungulu bi ai na bagisi ndenge na lingi moni na tie alors na ke vous fait ça fona moko pe na bakisi na pembeni alors awazali 1 2 3 petits morceaux nanga alors kobosa na te pilipili pe a poussière ça témoin il y a des témoins wana pona ko bakisa pour en cas de parce que moi pilipili na yo moke pilipili nanga moke na tie na pembeni wana voilà yanga na suki donc bon appétit. Merci papa nanga. Non, et l'on la raconte graisse. Ils ont bien découlé à ma mafuta. Non, cette fois-ci, c'est au lieu de la mochambo, na safo. Non, peut-être dendo na safo. Donc, au coup, on a un bien, au tarif na testé. Yanto, ozomona viande na viande, yang. Ok. Ah Seigneur. Ok, merci beaucoup. Mon moni président est beaucoup à Meki déjà. Allons le moko koso beaucoup profiter pour comment dirais-je voilà, pour se servir, on appelle pour se servir donc c'est ça. Bon appétit déjà. Et puis abonner na biso bon appétit biso tozolia Mère Boss la Cléopâtre Sarah Kabunji Mwasi Aleki ngolo na mwendo bon appétit biso pi awa tozolia kaboka ka mutema chwezate. Babonner na biso Boss abonné à Osakanote. Moulumba Montréal à ma caméra. Bon, mon épingue à Kolia. Zala connecté. Nasuka nango tozoma ba keke dédicace na bike président zangate. Pour nenga zolia bo moyen to lobisa ezate. Pour muta zolia ba lobisa ka été ko akoki ko biloko ko pe ko déranger to appétit pe ko aussi là. Papa nanga yo senti ndenge nini par rapport à ndenge le bloko. Excusez-moi, pardon. Okitana mutema. Yebiti pa masa sa lamba na bule ko sa ne théâtre. Sinon lamba pe na ota na bule ko sa ne théâtre. Parce que no mo no mamba solo ton allié. Na pena ebiso ko bete ba agence to beta ya ba Paris sportif o bete net Real. Abeta na vita au type na match qui est 0-0 88 minutes on dit maté au bout na dans match on comme ya solo go da vie penata lambi pasili sina lié n'habite commentaire exact c'est 10 euros pèse combien nga c'est 10 na PC 8 PC 8 c'est bena 8 bo ki ba point tozo kende double au profiter peu ça ba mbote na batno po tozo le kamba mamba mo bon ba mbote na pena na Guélon Ganga la Côte de Grenoble, chef coutumier, vient à Thierry Kassa, Yorsela de Kwama, maman à Jennifer en Allemagne, on a bien
maluko bwakisanga me nga na porta oka toujours na motema o mutu na yo explique na rawala. Ok, merci beaucoup. Double Rolex au complété nani na onde kwa lobby. Merci beaucoup vraiment na réel donc en tout cas vraiment ngamoko tu kamusinga tontoye. Tozali na mulumba Patrick mulumba parce que tondo sa makamo boti to landi to bite ngamo famo na mona président ko tazolamba ponga na mona ka ba blague ponga président déjà na yebi président mi mama mtuko na ba blague ça va prendre mais tant on a lié ça funa dendo na raisonner le roi mutamati na Air France dasiko na kata vi Kaso ka no ka davio na biso ke na safo na dendo na kuanga na te kuanga ngoso bosoma ki wapere na biso en tout cas vraiment félicitations à président Tolé Kitoko en tout cas pour s'abonner kaka vraiment na chaîne na biso balobi Congo Winner TV chaîne nous senti si na nzambe batala ka chaque dimanche mbanga na mbanga pe ko sala wa selon donc mbanga na zawa donc international donc to signer qui peut déjà makambo na kata chaîne to na posa kaka ba abonné bolinga ka papa Masasi yo et puis bato botala ka biso zaka te botalo vandi boyi papa Masasi la faut qu'on soutenir rapper ba artiste ça la bien bino boye bine mama wetambola ba misusu boka bangate bako boka kako ata babwa ki ndenge nini o solo la kate yo kaka merci beaucoup belle émission mais faut que ça mbote toujours kaka sœur nanga Irsi Osola na Paris na peso mbote petite sœur propre Karine Mokonzi la baronne na ebi ke be mission il faut tcha on na ba page parce que tala vraiment be président Lambi et ça ba président monsieur so benge boy orgueil mais tu es pas président Yambi biso donc très play en tout cas nzamba pambolo président donc on est ensemble ba pourcentage je peux combien ba propose combien ah nga vraiment le coup mabete tala na bike donc na kuna lokolo ba la zino ngata 10 sur 10 il y a des bordés oh président c'est Maman Sarah Kabunji la Cléopâtre et puis et le beau papa Masasa Lambe angamba so ngai na kambanyoka mais tellement que mambe pesi koko so moi mambuka ya depuis ka kinde sala ba courant banini abeti dendo na kwanga mama cha moyen susu papa Masasi cha moyen ngai na kambanyoka ne so keko Congo Winner TV Mama Sarah makambo zawa voilà maman okindenge ba kangami na elambeli ya père koto 0 du matin pour zo bango bon na ibute ndenge bango ba sa na commentaire na bango nanu ndenge ba yokeli ba moi ce qui me plaît bazo bimisa o eza na fond moni mabe ya mtozo bana ba doute moni ba ba eliko komete ba bango na ndenga bo avec Glover Gamanda na ibite yepe papa alwakaka bon ça va ko ka président sonité pour aller pona ko bongisa musala mama msuza ko bongisa musala o sentir ndenge ni papa ya ndenge makamboleki ngana pesi nanu d'abord merci na bino batu boyambinga pona salaki des passages nous de nzela solo beningai nyana yo estoti solo kaka des passages mais au kangami solo beningai e mutu akotinga petit nga miradi donc grâce à miradi na koti awa nena ko za moi lubango franchement makati vana na ye makati vana mon père ye mogo alamina mais mama kambango akuma kambango ne mo keneno maman abota vena josele kabamba wani personnel fallait ata moi si pour ça na richesse ça na don ya tout donc à part art auto yebelier ça na don pe arme sous côté olamba pour abimisi oyo atinga na divorce ko moi si na olinga pona mbela ngaboye donc comme un test na ngai donc so ligne moi si Uzi vidéo aussi s'abonner na Congo Winner TV okunokuta ngo tala la na procédure pour explication ça clair voilà donc soit réussir tel liba les athées et moi si tout a ko web mais ngai ba non ata la vidéo bien avant. OK, merci beaucoup to keni na ba point yebika sur 10 excuse sur 10 on a pesi 9. Oui, pourquoi 9? Mais tu sais qui tombe faut zater akata na fufu yes bikaka bi to ko le on a nyo surtout mais lelo za nango kaka nini ile mo na blo surtout to yaki na idée ya Miss Girl mais o ebendi biso awa neti na tika na petit boye faux tombe nde fufu ya kaka ba OK ba kozanga te donc avec une passage mais
tana zoya na boule mususu ya badi ezala wana. Ok, merci beaucoup. Moi ba dédicace na bato par rapport à temps. Excusez-moi ni azo kata par rapport à temps. Par mité merci na kopesa mbote DJ Kapuka en États-Unis mbote pourquoi pas Mama Kulutu Sandala oya tika ngai te. Bato bala kabilobela.com na pesi bango nyonso tu mbote Mama Kati Njoku ba Mama Blessing yo yebi ndingo zalaka non makambo tu ezoleka kitoko papa vena biso chancelier Kimwete na pesi bango mbote merci vraiment. Merci beaucoup papa nangai tozoke na shit pour minute pe kontaka na yebi ke tozasu na posano na Congo Winner TV to mikatolo bila ndingo yoki ba message wana nyoso to na bana usanti ndeni ya liboso normalement merci pour l'encouragement. Yayo azaka yayo. Ata aibi ndenge nini o livre yete mais o défendre kaka. Omoni nde basali boye même double ndenge lobi ko double Rolex avec ba kanisa ka pe na ndenge ya nini peza ka pe moi bien encouragement. Ya encourageaka. Dire merci mais c'est bon merci tu as bien joué mais on peut pas mon conseil au lieu déjà tu as bien joué dans téléphone mais est-ce que mon tonneau tu as bien joué est-ce qu'il y a pas mon conseil non il faut qu'on ça donc encouragement et ça la moi bien yandé ça la que mutu à continuer de sous na musala yango vraiment merci beaucoup et là c'est que ma katia za kusunganga je travaille yende asungaka soki place boye en tout cas attention attention père attention donc mon air moko nazozonga moto vraiment na sepeli na bango na ba réponse na bango. Merci beaucoup papa nangai moi ba dédicace dédicace baza ebele nazana Dodi Eradi oyo leki nanga ya motema. Donc vraiment Dodi Eradi Bisiko Zali Didier Kalombo mon vieux n'engouti Canada oye na sepeli trop ba acte en tout cas Chantal Kitu Yanangai je te dis merci Bisika Ozali Colo restaurant à Rome na Bruxelles na Bosani yote tout le monde aussi Mama Beni Antonio Oyo Asunga Kapamba Pamba Mama Angel Ngoi Bisiko Zali Christine Ndulu Mama Kulutu ya bana vraiment na pesu nombote Bisika bozali boza ebele na koki vraiment kotanga bino nyonso te bijou kazadi en tout cas Anne-Marie Chika Bisika bozali vraiment aïe nzambe nanga Fatoumata Fatou Bisiko Zali nzambe pambola bino boleke belé je ne peux pas tout mais nzambe pambola bo comprendre ngaka nzambe pambola bino. Merci beaucoup président Yambaka Mbuko mfunga na Congo Winner TV izapemba liboso temba simatete kulekalika o ba na yo donc tous ensemble. Merci beaucoup na ndenge bozalaki na temps ya kolanda événement tina suka na kopesa bino merci po bino nde babone na biso continuez peka ko s'abonner mbela muso ezate kaka yango wana nde s'abonner commentaire benga et ko sala bien tozana pona ko bongisa musala iskali bakwe betami ba bongisa kaka parce que muta koma na œuvre zate to bongisa kaka donc yango wana ka rien à dire pona ko sukisa na kopesa mère boss Sarah Kabunzi la Cléopâtre yalinga na bana la Cléopâtre mère boss la Cléopâtre Sarah Kabunzi mwasi aleki ngolo na mwendu musielu kangangolo ngapeso ka exercice kangangolo batala yo mulumba Montréal na sima caméra mani tumonani micro ezali ko ya kaka aw na Congo Winner TV bye.